minga place ça na passe punition les reçoit même papa Lutumba alors celui matin ils na poto au panza ya ils na tina monte na miso na biso ça ne sert à rien muto toi ebi ka peksa concert na poto ngai na lobi yango so za pona mama pona papa Lutumba ke ba kake ko so na poto kuna po biso to talaka na kake ezaka kake kaka neto lobi kaka ke moko na kufa kake ko beta lelo yo ka mama pona papa Lutumba pona ni le mususu papa wana azangi kile mususu azokene pe poto na kobanga papa Lutumba okene poto na kobanga na ofana na ye moko mususu to vandi boye bakele le moko bimaki boye tina kota na ba détails ezate parce que moi si d'ailleurs maman kele na zaki na poto na wiki azulu ba mais makambo fo baba bongisa makambo nga moi ça zaka na poto bakene ko attaquer pamba na papa fa banga ko attaquer moi si na oh di moko boye na ebité nzamba sala biso na poussière mabaya nzambe biso pena ba congolais tant comme na tour na biso mabele le soute poussière mabaya parce que ba raisonnement to zala na mozo na raisonnement moko comment ko kangela batunyo surtout kanda exception à la raté l'exception confirme la règle pour quand la bino la justifier il fallait moi batouaz à l'exempter bon ba monsieur ba obeta na poto sauf papa Lutumba sauf papa Bombeka sauf papa Verkis tout le monde qui bazo reconnaître on ba papa na bango mais oya boyina na ba papa et puis si on continue na ba chaîne ningi ba imbela na ba imina mama politique ta so bolobi poto mo mat bako beta sauf waseka oui parce que na liambo nga kabila musala bino ndengona ote bolobi na so na beta teko na ndimi na ngai mais boko pekisa mutu wala papa Lutumba te lelo ndenga kufi boyo moni passe ça ngani nazo ko matanga mo ça na pari yani na matanga na ye eza pona bino ba artiste ainsi que na ba fan to ba kolinga koya kolela papa Lutumba simaro mais to mona on artiste wa ya kité o artiste wa ya kité yo qui déjà artiste mo le bi ya te te wana to que on entend mais to mona ngaka jour ngo wana ndeko makio oya koyate ezali peut-être azana ba kisi na ye alinga mona bembete ça na ba kisi na okuna o peut-être ozala kisi na mo boye mo pour ça première avance que ezali te fala na kisi na obiso za na nzambe par exemple mikolo na moni style communauté ko changer dans la talisouté comme presque ba émission mi on la président Félix Oise bon bora mon bon pembera mon bon polele c'est comme si Olympis bagan moni betiti na yo yelelo a ezali pona papa Lutumba voilà on la tabaka ndeni on est allé style président Félix Oise quoi tant que papa Lutumba zaki na nos vivants des carabozala ozaki vraiment proche si je peux le dire dans le balance plus proche ya papa Lutumba Simaro parmi les artistes musiciens na biso ba rosa ata nombre 4 té o ba bandaki ko kenda ko rendre visite de temps en temps mais to ka moi qui orchestre tiki pas dans chante ba tonso ba lobaki peut-être fala tiki la ngata Félix Oise quoi donc papa Lutumba alingaki pe ko tiki la orchestre wa oui mais on y batu lelo basangani ba sala nzembo pona papa Lutumba ngana participer na ngata pourquoi mais sina imbaki déjà batu tuba benga vous avez la surprise à sol on a au sala à na kati États-Unis donc vous benga biso ezaba mituka na bino tout ça va prix moko ya se pour encourager bino boye ba geti femme service à sala musana na ndenge esengeli yango na sengi na bino susuke boya bo benga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis vous avez jamais déçu ezangai représentant de femme service na kati ya mboka ya Dallas ndenge kaka na lakaki bino ke na ozana kati ya mboka ya Dallas et on a na États-Unis alors c'est là-bas des connus sur les Congolais au bazaki ko benga au bazaki ko lokachi femme kota kata États-Unis pour le moment to continue na kata États-Unis toujours basé d'abord premier dépôt na pisa à Dallas alors tout ça au sein na bino nyonso bana Texas bana Dallas partout bo ali bo contacter biso bo benga biso na numéro na biso on a service auto za na en Europe comme awa et puis to rendre bien service wana batu nyonso bazana ba koli na bango mituka na bango biso sala la VIP ningo pese motuka awa ti na kati ya ndako na bino na Kinshasa donc lelo na ko senga na ban États-Unis ya mwana bo soutenir JFM service parce que les agences na bino et puis c'est trop sûr agence za assure o bo mona ka kenon bo na ba bili na biso partout et le peto koti ana kati ya mboko do assurance wana to pesa bino comme de to pesa ngo na ba pays mususu ya Europe alors toujours senga susu ke le 22 avril oyo tokozana mboka ya Atlanta
bato nyonso baza na bakoli kuna mboka tanta ba préparer le 22 JFM service ekozala wana na motoka tokokongola biloko po tozonga nango le 23 ndenge moko mpe na mboka ya Houston tokosala mpe ndenge wana et puis baoyo nyonso baza aux alentours baoyo nyonso baza biloko na bango babenga biso tokorende bino service wana eloko message na baozala nango mpona lelo na mboka ya États-Unis. Ok, JFM. Si par exemple na état moko baza un peu loin ya Dallas ya Texas condition nini bopesa pour que noboza biloko na bango ekende Kisasa? Bon, totala par rapport à distance, surtout à peu distance eza molai, mais to s'organiser. Problème na biso eza to s'organiser, totala quoi faire pour te kozwa biloko wana, to kozwa ba disposition to tsango à main. Oui. Tu as un numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone na biso ya awa États-Unis, ya Texas peut être to aliawa, ezali 214 10 740. Tout dans la 214 97 10 740. On a un numéro na biso. Moi bobenga biso et puis le reste ça va information to informer bino. Merci sous pour na biso ka bande na biso. Mboka tout au JFM service ekota pour la première fois. En tout cas tout ça la sod moka makasi. Donc batu tout ba benga boza surprise ya sod ona osala na kati États-Unis. Donc bobenga biso eza ba mitu kana bino tout. Tout ça va prix moko ya se pour encourager bino boye ba JFM service asala musana ina ndenge esengeli. Yango na sengi na bino susuke boya bobenga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis boza jamais déçu et puis bon mona ndenge boye kende rapidement et puis bokotika ba client na biso JFM service. Merci mille. Hey, Congo, this is JFM Service. We're here in Dallas, Texas, the United States of America. We're just reaching out today to basically let you know we have some affordable prices. Anything that you guys want to have shipped from here to Congo or to Kinshasa, we'd be more than happy to get that done for you guys. Come see us. Come visit us. We have an office in Houston already. We'll be in Atlanta on the 22nd and the 23rd of this month, April. If you guys have anything that you guys want to get shipped out, come see us. We ship everything from clothes to cars to vehicles to trucks, jets, whatever it is that you have. Come bring it to us. We can give you a price estimate on it and get you a good price. We can beat out any of our competitors. So if you have any pricing that you saw somewhere else, you can bring that up to us as well. We'd be more than happy to take a look at it and see if we can get that fixed up for you. The telephone number that you can reach us at is 214-971-0740. Give us a call. We'd be more than happy to get you some info. You guys asked for my man, Mr. JFM, to come. He's here, ready to help you guys out and give you some services. Give us a call again at 214-971-0740, and I guarantee you this man will take care of it. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com.
gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michulu Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitongisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitongisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. Ravi de vous retrouver, mesdames, demoiselles et messieurs. Salutations spéciales à vous. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci pour l'attention particulière. Très heureuse de vous servir. Vous le savez que dans cette émission, nous recevons les artistes musiciens, les artistes comédiens. Bref, News des Kings, c'est une émission socio-culturelle. Nous faisons plus la promotion de la culture congolaise en tant qu'animatrice formée à l'INA. Moi, Betty Masson, je suis là rien que pour vous faire un bon travail. Et merci pour l'attention que vous me faites. Merci surtout pour la confiance renouvelée. Salutations déjà à l'équipe technique qui nous accompagne pour la bonne marche de cette émission. Là, je vois déjà mon frère MC Omelette, Papa Nafatia. Salutations à vous. Salutations à Papa Dave Moubama. Salutations aussi à notre cordon Serge Piana, Christian Bouy, notre DT. Et big salutations à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou, depuis les États-Unis. Et bien aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir de recevoir pour vous un grand artiste musicien, Félix Wazekwa Mukwa Bongo, le président de l'orchestre Cultura Pays Vie. Vous le savez très bien, comme je vous dis tantôt, que l'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer. Nous venons de perdre un grand artiste, un baoba, l'icône de la musique congolaise, Papa Lutumba, paix à ton âme, mes condoléances le plus attristées à la famille biologique de Papa Lutumba Simaro, ainsi que à tous les artistes musiciens congolais, parce que Mutoto Bongisi a un grand artiste, a icône oyo musique congolaise Tozo Lelae. Alors vous le savez très bien que Azala qui vraiment considéré, et pas ya Félix Wazekwa, le président du groupe Cultura Pays Vie. Eh ben, pour le compte de cette émission, donc actualité les Caboété, nous sommes à sa résidence privée ici à Limité, place toujours ça l'émission pour que tout mes capé qu'on rende sous hommage spécial à l'artiste Papa Lutumba Simaro Azala qui est un poète et bien en plus de ça qui est compositeur et puis guitariste. Voilà, je suis déjà avec mon invité, le président Félix Wazekwa, à qui je dis bonjour président. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Voilà, un mot, téléspectateurs, de partout, avant d'entrer dans le bain de notre émission. Oui, donc, condoléances, la bateau tout qui Papa Lutumba. Oui. Bateau nous surtout va souffrir pour le départ naïe. Oui. Condoléances. En tout cas, condoléances Penayo président Félix Wazekwa de ma merci. part. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que le programme de Jébimi?
avant tout quand on a ma question to y ba programme les andenge nini ti sikoyo corps ezara na poto et koya na kin quand. Oui, donc bientôt bakamozaki na blocage penate mais moni lokola l'état décida qui asala makambo ya obsèque ya Papa Lutumba. Oui. Donc il fallait tous la kaka acha ba moyen. Donc on a ba moyen c'est zomi déjà. Donc bientôt programme penal au piment ya jour corps koya na nima makambo. Voilà. En tout cas présent tout le monde nous a vraiment affecté makasi na disparition ya Papa Lutumba Simaro. Lelo le quoi zate image ni nous tika na ngona mutu ya Papa Lutumba Simaro. Oh, image ya ami, ya papa, ya mutu moko collègue d'abord artiste et musicien. Oui. Voilà, image wana, ils en ont makasi et puis 3 collaborations tout ça là qui naïe. Mémoire ya Nzambe, Adamu na Eva. Nanzembo tout ça qui est suka icône d'Afrique oyo yemo peut participer na kati ba image wana ezolo ngana mututé vraiment en tout cas ils a vraiment pas si makasi ko bungisa mutu bo mesana ki na trop mais Papa Lutumba azala ki poète azala ki compositeur en même temps azala guitariste parmi 3 rôles wana o ye mutu moko bana ko jouer rôle nini o peza yo so tikali bozo talo lebino. Papa Lutumba Simaro azalaki poète, azalaki guitariste, azalaki compositeur, je sais pas, ezanini. Non, nous surtout en tant que guitariste, atiki ba mélodie mingi, ba mélodie mingi déjà en tant que poète, atiki ba raisonnement mingi marabelé donc c'est difficile na dissocier na pona auto na pona oyo, c'est facilité. Mais nous on a plus comme un penseur. Tant aux autres solo na eboye ozomona azalaki motoyo azolo balokola kutu mieux que tango asali nzembo. Oui. Donc azalaki lokola livre autant à chaque jour azalaki na makambo ya sika ya koloba. Oui. Je pense que loko wana et osanga biso pour longtemps na kati ya Congo. Oui, voilà, en tout cas c'est bien répondu, merci beaucoup président. Mais Lelo, Papa Lutumba Simaro azate n'a évité président au tout le moment tout à l'heure là pour nayo ozo kabolate ba rôle wana sur 3 ezaki important pour nayo. Mais si ko tango azate n'a évité Congo ezo kanisa par rapport à nini. Surtout ba artiste mususu pele hein na monde dans biso musique congolaise. Oui, mais par rapport à banzembo nae. Oui. Nakata banzembo wana oza na mélange ya guitare. Oza na mélange ya maloba. Oui. Oza na mélange ya ba mélodie ya makambo surtout. Donc au le bateke na nzembo oyo na ponika ke loko boy. Oui. Voilà, donc Congo yo ko retenir to bungisi penseur. To bungisi mutu ya makanisi, mutu ya boanya. Oui. Donc c'est-à-dire que bateau yo bazana ba âge un peu plus avancé. Nde ba ibi Valérie ya Papa Lutumba. Ba mariage boni et salami ya na komo na banzembo ya Papa Lutumba. Oui. Ba conseil pe boni kotina bandako ya batu na komo ya Papa Lutumba. Donc asali mingi moni kaka ndenge zalaka mutu akomi na fin en carrière na ye peut-être bateau baza ya génération na yende bazoyi ba mutu babungisi. Oui. Mais ba jeune lelo bazo kaka neti non le bio na ba obaikoi. Oui. Mais ba yebi non te ba pionnier ya mocha ki na mitema ya batu. Exactement. Voilà. Asali banzembo epele hein donc tokoko sitango te apesi ba musicien ebele banzembo esali pe succès nde autour ba tout à l'heure que na ba mariage toyo kaka banzembo na ye ndenge ebini sakabatu mais yo moko tango fanda na ba chanson nyonso asali chanson ni notalaka que et ba qui ça peut en plus na carrière musicale na yo. Oui, c'est ça, mon est question difficile. C'est pas question très difficile parce que personnellement on a ça l'exercice on a teke ya nzembo oyo et ça banzembo na nzembo moko ozo ndambo nzembo mususu pe ozo ndambo mais eloko oyo ya tiraki mingi attention na ba composition na nzembo moko mabele. On a qui plus jeune mais on se comprend les nzembo oyo asala onde nini parce que c'était tellement complet tellement profond nzembo na mabele je pense que et marquant plus que ma composition na yemiki. Oui. En tout cas merci beaucoup donc eza chanson mabele oyo papa na biso pa kenda wa yemba nzembo kitoko vraiment mabele wana eza ki chanson
il y a papa Nabiso, papa Lutumba Simaro. Mais président Félix Oise quoi. Conseil ni nokoko pesa lelo na orchestre ya papa Lutumba Simaro bana OK po tangu à l'époque hein, l'air ezalaki nanu OK jazz l'air papa Lutumba bazalaki wana na kati banda oye ensemble tonto moni papa Nabiso Franco akufaki Luambo Franco et quand qui moi ba mésentente moko entre famille à Luambo na famille à na ba musicien au batika la ki ti esali que papa Nabiso Lutumba alongo na ba musicien ba sala bana OK lelo papa Lutumba zate un conseil na bana OK mobimba et en plus c'est un man chante o atikali lokola bateau commandement et orchestre on a pour que ils ala sous-soutement ba mésentente entre famille à papa Lutumba na orchestre on a bana OK pour lobby orchestre panzana to retrouver les sous image à papa Lutumba te oh moni Betty conseil na ça venant na valeur mingité parce que oui que na lobaka bolamo mais ali plus conseil na bateau yo il faut pas soutenir orchestre on a so balingezala oui on y orchestre zalaka parce que mbongo izobima tout à fait orchestre zalaka parce que soutien za makasi oui voilà moni ba équipe ya foot bazala ku lem sono ba joueur mingo le kabisote so ko ba présent ko la ba tango fort bazana ba mbongo bana ba moyen belé ngo mona bazaka na besoin ka ba cotisation ya ba comité ba faut ba soutenir bango mais wapi ba comité ba musicien zalaka juste ba mina oyebi bato bazaki proche na yo or que il faut zalaka soutien mo le musudu oyebi passer outité on y ba moyen pena fo chama parce que manda tika na charge munene oui charge wana mutako discuter ngote parce que papa Lutumba tika ngo de son vivant on y l'hommeozaki occasion te ya koloba ke na tika orchestre na ngai et pas ya papa Lutumba oui mais papa Lutumba de son vivant le big na tiki donc c'est pas ya nana obude donc l'orchestre on est en a moins chance parce que on est OK jazz tango kufi to moni bana OK ça na kaka OK jazz kaka donc ils allaient parmi ba rare orchestre où survivre na liwa ya moto abandaki yango tout ça dans orchestre musolo la Zaiko devait mwanda mokolo wa bandaki Zaiko avant ku falobaki bon nazotika makampa nyoka longo moni que pose problème té je pense que n'engepé papa Lutumba sala qui a tiré que c'est pas mandat je pense que poser problème té problème aux Hollandais il y a logistique pas moyen pas instrument ici qu'il y a bien pour pas répéter moni moi salaire pour un musicien moi boyeza orchestre ya munene ngai na bolo ba peut-être pas ba konze mboka on a vu que bon individuellement misusu boyeda biso mais na ndenge ya mboka mboka ida na musicien mokote surtout boyeda ta orchestre wana pona kombo wana ya OK jazz parce que bana OK zaka déjà OK jazz kombo ya Franco ibunga te ya papa Lutumba ibunga te ba konzi ba chaka moyen pourquoi pas moi mo zo bima na compte ya l'état chaque mois ba pesa na orchestre wana pour ezala kaka pour ba mona naki oui parce que banzembo ya papa Lutumba ezali donc intemporel c'est des ans attente ezate ko te toyoki yango to lembité les lozo banzembo ya papa Lutumba ya kala mi parler déjà bimi eza libanda na misu na nga nazo mona ngo et troisième pe kolika nengo lobaki troisième colis déjà ngane libanga on a yawa te na yesi zibe service na zwakata transit colis awa na zibe service na mbala moko transit oh ngaku na banga kina esi mona chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pena Brazzaville mwana lobaki nanga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville c'est que to benga bango monde entier ukokanseri kola mundele na moni yango acha mundele te azakia yo mutuza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala sika nini soko uza na poli na yo kunyo kwa mana yo te ba numero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton pe ko retirer ye muku akuya kuzwa yango pe akuya wana Kisasa kaka Kisasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Igera kwa ikote
Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Icoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Icoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Nous avons déjà d'actualité. Donc, nous avons aussi des moyens. Montant mon caraboué, on va diriger pour battre. Bon, on a ça pour honneur, il y a Franco, honneur, il y a Papa Lutumba, orchestre, on a Ezala Kakaka. Pour ils ont la chance à ça. Ndenge za eko tikalaki, tant on devait monde à décider qui, ndenge pe Papa Lutumba décider tant on tiki mandat. Est-ce que tout ça là voilà, conseil ils ont la monter na mboko, moni beti na mboko yo maïle ndeza ngate. Ils ont la bateau va appliquer volonté à appliquer maïle ba ibisio. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'ose croire que le message est passé et le message est bien capté. Président Félix Oisé tout à l'heure que image il y a Papa Nasso Franco et puis il y a Papa Lutumba Simaro et Bungate. Donc to aider orchestre Rana, musicien au Batikali. Mais une question de curiosité, président Félix Oisé quoi. Tant que Papa Lutumba Zaki dans nos vivants, des Karabozala, Ozaki vraiment proche. Si je peux le dire, dans le Banati, plus proche, il y a Papa Lutumba Simaro, parmi les artistes, musiciens, il y a un nombre à 4 été. Au Babanaki, qui rendre visite de temps en temps. Mais, tant qu'à moi qui orchestre, qui est pas mal dans le chant, peut-être qu'il fallait qu'il y ait Félix Oisé, quoi. Non, mon papa n'a pas été mis. Normalement, il y a un orchestre. Mais il y a donc, Papa Lutumba a qui peut goûter l'orchestre. Oui. Mais on a comme un orchestre Mibali. Aïbaki. Mais à mon avis, il y a plus disponible. Voilà. Donc, et puis on a discuté avec un mandatin. Mandat très compétent. Un grand garçon qui chante très bien. À Salapé, Makambona, musique Nabiso, Bimisa Komona. Pas comme un bimon, on montait. Pas comme un bimon, après Moussalamongo et Salamaki. Donc, on y est compétence, il y a mandat chante les lots, on a évité. Mais pour Nangaï, il y a ça qui est chomogo. Mais la française, c'est judicieux. C'est-à-dire que chomogo, il y a malam qui a aussi la mandat orchestre. Voilà. Vendredi, au Terobé, un concert hommage spécial à Papa Lutumba Simaro. Équipe Nabiso Mobimba, il y a news de Kin et Kitaki sur terrain. Tout le monde concert d'Engeleka qui un petit commentaire par rapport à ça. Il y a un commentaire. Oui. Tu es un organisateur à concert. Félicitations d'abord pour tout le monde qui est artiste à Liboso. Pensez au salé qu'on a. Non, mais peut-être médiatiser qui a monté. Oui. Au monde, tous les artistes, concert en caisse à la raté, à mon nez à la raté. Mon tout ça, mon qui n'a pas pour Papa Lutumba, pour naïe, bon ça pour faire guider. Tina Obeng, ça va journaliste exaté. Tina ça les gens qui les exaté. C'est ça le problème, les combles. Donc, Ngaï, na sala qui en sorte que ces événements pour Nangaï.
Pour nous la papa nangai. Yo mo monaki ne concert le kanaki. Voilà. Tu vas sepeli, tu beti benzembo icône d'Afrique. O to yembaki pona ye. Non, ezali mbala liboso ba betata, mais bala liboso le musu ba to ba ya bongo. Ba ba tchali kamongoka. Voilà, oui bi que so qu'il tire so beta, il y a toujours le problème. Donc moi on est très content na initiative wana. Il y a ko betela et concert. On fait problème tout ça na ngoni. Ngai na sala kinzembo ya icône d'Afrique avant même papa kufa. Na beti pe concert wana avant même kutu corona ya. Parce que tant encore ya comme ya kowelela. Moni mo monde ezala te ba tu ba mona ki donc na beti ki mokola dino or ngai na za awa na za mutu na sala makambo ka liboso caméra te. Voilà. Moni ba musicien musu ba kota ba kasho na na otala ba mo caméra ezalite. Donc moni faut yeba ba musicien mingi to mo sala makambo o caméra za wana ba mona ki ngana sala ki boy. Nani sa mona image na ngana ketala papa Lutumba. Mais yi monde za kolo bango. C'est ça le problème. Donc ils ont le problème il y a ba tout que bakamu mingi omona toujours bimisa to lingi to paraître moni na moment où accord na yé non ba tout lelo basangani ba sala nzimo pona papa Lutumba ngana participer na matin pourquoi mais si na imbagi déjà nzimbo icône d'Afrique voilà donc ngai na vraiment na baso ba Hollande ngai ba zo kanga bo bengisa na bino ngate pona ko yate moni parce que ce n'est pas le moment où passer dans moto là. Papa était malade et tout le monde le savait. Même pour rendre visite il y a des problèmes. Le leçon vous en a besoin bon. Peut-être pour appeler ça quelque chose, mais moi j'en ai pas besoin. Voilà. En tout cas, c'est bien répondu. Mais quand vous êtes malade, à part président Obando qui nous rendre visite, malgré Obando Lobano la télévision, tu es mon papa Zaki reconnaissant de Obando là c'est amour l'air Zaki là nous vivons. On a tala ba interview minga sala pe na bande ko nanga mususu Obando Lobano très bien. À part yo, les artistes sont soutien pendant que rendre visite pendant la artiste bazalaki mais on permet ngana tanga ba ko na bangote. Oui. Oh, ils ont qu'on a dit dans l'axe à Bozo, bah, c'est ça. On a maintenant, ah bon, il y a des gens qui étaient. Yo, tout le monde en est aux alarmants, maël. Yo, le bagage, on a zaboué. Bon, Bozo n'a pas pas. C'est ça. Voilà. Donc, maintenant, c'est triste. C'est triste. On a moto. C'est vrai, mon ibeti n'a s'il faut bah, on vit à temps présent. Oui. Nous allons le logo vie en moi. C'est ça. Bah, tous aux enfants, on a bango, aux vivre na bango. Mobali na yo bato bozo lingana bango na de vie yango wana c'est ça vie ezalité ko on kono zalate l'air mususu bat ba osala bo bat osala nino c'est ça donc des sont vivants oui tala mutu ko la papa Lutumba des choses au moins ndeti a commis presque négligé déjà voilà mais azana bo moyi et loko wana était inga makasi oui. En tout cas, merci beaucoup, Dengue, président Félix Oisé Lobby, papa et mon commandant Lobango, Basungaye, Bapé, 7 ans, dans le vivant. Alia Asepela, Namusala Ouasali, et Matisi, musique Nabiso, et Matisi Mboka Nabiso Congo, Toroko Boyangote. Tant à Koufinde, tout le monde a boyé na babilo quoi cher, boyé comme il a qui ça. En tout cas, et ça c'est important parce qu'il y a un monde à n'en sous-souté. Donc voilà, n'habitez président Félix Oisé quoi. Dès tout le monde a ceux qui m'ont accoufi, moi bah guerre et comment et comme yo. Famille Koto bazo wele là, Koto peso wele là n'habitez. Papa Lutumba tant Oisé qui n'a bon moi déjà. Ngazana audio mo batindele ngai. A organiser déjà ma campagne na union so mo kwazo bazana 6 enfants aboyi so ka kufi ko mwana moko abima ki boye koto o mwana moko ayaki koto na ebite est-ce que papa ça qui testament na étant azaki déjà vivant oui union surtout est prévu donc d'abord tant toujours bali sur la papa Lutumba photo e bantu bali sur ya mutu boye maye les mots ya sama na muti moni donc oya ko bima na buzoba ba comprendre que ya sur bali musu buzz toi zo bali kambo boye tout ça. En plus de ça, il y a un avantage à Koyeba avant même à Koufaïba et Kenazo Koufanangaï. Parce que Foubaïba, papa Lutumba Zaki n'a soin palliatif. Il est le bas. Nous avons hôpital, na poto. Ceux qui va docteur, parce que va mourir déjà qui est moins sous-souté, nous avons ça. Par le but qui est moins sous-souté, donc il faut c'est la cardio. Dans ce cas-là, qui n'est pas soin palliatif. Et ça n'a pas qu'à la hôpital. Donc si on va piquer sur les gens donc c'est la néo qui est la morgue. Imaginez force et caractère ou on a pas le Lutumba Ebaki.
boanya na ye en plus abelaki na motu te donc ayebaki ke non kopo na ngai lutu na ngai mbeli na ngai na otika pa ya nani donc voilà normalement bato baosala likambo ya papa Lutumba faut bazala très sage parce que toujours gérer likambo moto azalaki mayele mingi voilà asali accident te elle était que motu mo akufi boneni alobaki nini te tozoyeba te alobaki même soki na akufi sosa na mbongo na yo tia na poche nga bozwaka nzoto na ngai oyo nitika pa leta moto akuna ngai yango ezosala malelo alobaki mokolo akufa kaka ekobeta epandaki banda vendredi bakaka yango tina samedi jour oyo akufaki faki le 30 mars donc makambo mingi asa prévoyaki yango déjà donc nandimi te ke buzoba no ekozala buzoba oyo nga nazoboya ezali nini oza na photo moko boye ya papa Lutumba moni tantôt azalaki na position moko ya bien te moment ya kobimisa bafoto wana sikoyo nde sikoyo ngai eloko wana nde nalingi yango te o moni papa oyo mbatango akufi tomoni bafoto moko ebimi boye soki mwana mwa mwasi azolesa ye soki bakomi kopiblie yango babiloko moko ya ndenge wana soki toza na bomoto ata toloba toza na mwa ndambo ya bomoto ata 7% ya bomoto vraiment nalikama papa Lutumba to se corriger moni oyo nga naza na foto moko boye alataki coupe tanto aki bana miki azali kutu na miyoyo oyo mwana mokeni nango azala na miyo te olongo bimisako sikoyo po esala nini yango po esala nini kaka mpona okitisa kaka valeur ya moto bozomonaka aza monene badiscussion moko ya pamba ekokoma déjà na kati ya internet tala neti problème oyo toza nango premier ministre vraiment epai azali monsieur Bruno Tshibala Nzenze merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour honorer papa Lutumba donc premier ministre donc équipe na mobimba papa akufi le 30 un samedi le 31 déjà premier ministre avec dimanche avec Sibiso tolaka ça peut être tolaki 7 personnes ngai mama Chala mama Mbilia Patrick Mangasa Willy Tafar Paul Mukendi donc voilà tolaki appelé Batouana et ça en attendant donc so le mot tonganda place bozo kana ndeko tonganda faut que ça déjà là ba maçon vraiment au même salon architecte architecte aye atali amoni bena que non bon et vous allez boyer bo solo bo discuter mais bango ba linga ki jour wana donc na ba maçon ba yamba na moko na ba boy maçon mais comment ba ben ça na architecte bato ya papa bazaki na proche au mokonza monaki ke tanto pas benga bato musozo ba na téléphone te moi j'étais contacté à 2h du matin de son pena aki mutu mona kanga téléphone à 2h du matin ningana sana ngati nous ba commission mo problème moko boyote ba waze ko baza kuna o intela sali kuna bona boyote tala pena au téléphone na yo sokole musuba benga ki otomi kangela ki ngo déjà j'ai été contacté à 2h du matin pour nous aller na bureau na 9h un dimanche donc là il presque pas bala moko bongami papa webi que non fona zala wana premier ministre avec Sebi alors ote Paulin moyen tout tika makambo na maboko ya Paulin te likamo photo le belango bien omoni bino mo yebi na kati ya classe réponse ya malamu ezala moko ya mabeza ke belé osomona mingi bazolo ba wana ba maele te na le but que nga naza maele mais naza les réponses ya bien mais comment voulez-vous premier ministre a bengisi Paulin na biso nde tozalaki wana alobi nalingi Paulin azwa coordination ya matanga oyo coordination ça veut dire quoi mbongo ekozala nango na ministère ya culture mbongo bato bakogere yango bato ya hôtel de ville mais coordonnateur sali motu moko oyo aorganize ndenge matanga ekoleka soko kozwa mbongo kasi bino mo bata ministère bopesa ye puisque ye azoorganize azosenga bino na mbongo te elandina so babougie bosi bopesa ye mbongo babougie te ekozala musicien te balobi moto ndenge wana akozala musicien te faut ezala kaka babi ekozala journaliste te il faut ezala kaka musicien mais nalobi ça dit que Paulin ndenge akendaki wana babengisaki en tant que journaliste te mami il est la ndenge moto babengisaki lokola journaliste babengisaki lokola coordonnateur c'est-à-dire moto oyo akogere makambo ndenge ekolekana moto oyo akosalaka emoni chapelle ardente oyo bakotia corps na ye wana akodiscute na bato basalaka mosala wana ata na nani yango asali chapelle ya bien ye akopona avec ce gouvernement bobobimisa 3000 francs bopesa ye parce que ye asali c'est tout donc organisation nyonso ya matanga voilà de ça parce que non seulement azali
journaliste mais aza pe na ikoti bususu na mutu na ye aza na agence mobimba il y a événementiel ba bengango agence d'événement donc voilà qui ne va bengira qui azala qui on a mais quand les gens n'arrivent pas à comprendre déjà le connaît tingane na bimisa qui livre ba matin faut tu kaka ba écrivain ba bimisa ka ba banango banakala de yo commission écrivain ningi donc ils ont connaît bozo boya qui écrivain na ngai donc voilà en plus, c'est le choix du Premier ministre, camarade Naote. On doit gérer Bisso Congolais. C'est le choix. Bozobo il y a même un choix. C'est triste. Vraiment, c'est triste. Hein? Donc, mais toujours qu'il y a une émission, la Bisso président Félix Oazé quoi. Parce que tant que tout le monde a matanga, il y a des artistes amenés dans la Bisso, l'absence il y a des leaders sous sur l'orchestre, ils sont vraiment remarquables. On a évité. Tant que mon amour, juge en comme net papa le Tumba, c'est vraiment un bon papa. Ou abana qui n'a eu que sangisa, et ça la petit ou grand, azaki n'a pas polémique inutilité. Toyoka qui était que oh manka qui petit frère mon robot, manka qui musicien mon robot, non. Les lots na matanga nae. Et ça pour na bino ba artiste ainsi que na ba fan to ba rolinga koya ko la papa le Tumba simaro mais tout le monde a un artiste wa yakité. Oh artiste wa yakité. Yo qui déjà artiste moi le lui a royate. Mais tout le monde a un jour on a des commentaires présence artiste mususu ezawana te artiste mon côté à Congo oyo azangi ndambo ya papa Lutumba na mayele na yenga besaleli musala na ye ba te belé ba tricher ba vrai tricher ko tu osana te c'est-à-dire aux autres tricher na professeur zota la o tricher kaka c'est-à-dire que ba tricher ba yiba ba guitare na ye ba yiba ba mélodie na ye ba idée na ye na so ba tricher ngo ba miyebi ba ngo vrai ba tricher au sanate donc tout donc même tout l'inspecteur pena ya académique à ça na mozo tricher kaka o be excuser donc ba tona ba sali ba tricher ba nzemo na ye lelo na ngo le ba ki ya ko sa mutu papa ndongo to le bana ça a un problème dans mutu c'est ça donc oya royate ils allaient peut-être azana ba kisi na ye ali ngo mone bembete ça na ba kisi na okuna ou peut-être aux ala kisi na ngo boye moi pour ça première la wazé que zalité fala na kisi na obiso ça na nzambe donc voilà toi on a besoin de tenir on a dit vraiment mais mutu tout ya normal et puis d'abord na matanga on les a matanga na ngate c'est ça on a cause un problème dans bateau mais on a matanga na ngate donc c'est matanga ya Congo et puis place ngana ovanda nous allons place au que sur la fin de place on a donc nature lacrymogène côté nous on a ka batu ka no balinga nga basala wana non o amoni kaza na problème na wasi kwa kifana na kwa na hii ngabe so na ile inafanya place mona moni kibo o to 4 personnes mazana na eba kwa sababu tu kana ati na kifana pa mususu des années ndenge wana papa Lutumba face ngisa biso omoni beti na zo balikamo na passe na motema oloba ngo mingi o bino mise boyo kana ati o bino mise de bozawana o sangana kate vraiment so boyo kana ki est-ce que beti ozo comprendre que maladie ya papa Lutumba ni ngasa ngisa biso vraiment il nous a pena que ngana eta la papa Lutumba premier na rappela moni mutumo eta la papa Lutumba même so bo solo la biete mais to bo solo na pona likamba papa mais nazo ke nanda ko wana ngamo artiste azana ete ata na yena butu bon na éviter so bazo yeba kinga na ya shurwana pour mona ato yena moi ato yena air ni sokuta papa sana eka yemoko na komele ba 23h ba position ni surtout na koma mais na yina avantage moko azoya otalanga ngai pe nazo ke nikutala yi voilà c'est ça oyo papa Lutumba tshali ko sana ba artiste mingite nazo le bangote pour na récupérer quelque chose na sina yebana déjà banda ko nazana ngo ba mebele bele nazana ngo donc ngolo bana ngate ko azolo ba paso alinga so mafati de temps ko tu omoni que dans le pango quand même mitu bezangite donc ça dit que eza suli kamute que na récupérer le komoko mais na lo baboyi tant toujours bele kabo ya papa Lutumba pour na ba comportement mosusu changer omoni surtout ça tozana ba papa Lutumba mosusu na ba famille ezala ate wa kufia musique tous les bateaux musupe tous négliger leur propre famille na biso mo baza penetra ba papa Lutumba donc na lingi ezaleli kaka ya ba musicien te mais ya ba congolais échanger voilà tous ala pena ke obi ke makomna ka wase kwa lobaki winga pena na mutu mo na famille na négliger ka ya la futela nga minerva la ta des fois asala ka boye pona ngai ya bazali mingi ba négliger ba ndeko na bango na ba famille ba musicien na zoka moya ngote parce que et comment ngi ni papa Lutumba comment ngi lokola soki tala il faut le kosimba voilà
moni batumi bakabela batuka soza na mabele donc ndeti biso soza na mabele tout droit surtout papa va le tout comme tout droit ça na te dam to kabela nous on parle ya ma mingi vraiment ils ont mal bien que tous c'est comme mais ça fait mal hein, ça fait vraiment très mal au cœur mais présent c'est comme si botika li orphelin kaka papa oyo atika la ki kolo na musique ezali papa le tumba na mutotika li eza papa vers kiss qui a mwangana invité à parler non toza na papa bombenga papa bombenga Jano bombenga il est pas orateur au 5 Sabino ba artiste mon conseil oui aza papa mon très sage et puis na senga nzambe merci mingi parce que yaza même mon kolo ya papa le tumba OK mais atambula bien donc c'est bon donc il y a nzambe pena boza moni vie za bongo ah ça bongo aza na chance aux na santé ya bien tilelo nzamba bomba ena parce que même il peut fona approcher voilà moni to kutana ka to solo la na biso mais zaki ndenge mona papa le tumba te nga en fait les habitudes na ina bandaki on a papa wendo koko wendo kalosol nazalaki ya mi ya tabulei nazalaki ya mi ya kestere mene ya papa wemba umona bambi ya batebele totana na pena ke papa ima pe na ndako na ngai etala ngai papa ima sa otala wa déjà pour ça qu'il kamuni na lo ba ko tala ko bagangelo sa ni mabe mais ndeti ke yo ngani tinga ko etala na compte ya pire petit na ye tona so pena likamute po mingi ba tala ka bango ka po ba pekisa bango ndeni buzoba boko aussi ça buzoba ko la mokoni mais ngai ezali peda ke papa le tout mais ko tala ma tona biso na problème te oyo ko lié ça dit tolé na biso donc non obi Congo vous avez la chance de vous avoir na ngaya vraiment vous avez la chance de vous avoir na musicien boy écrivain les sous hein pour vous c'est là parce que ndenge ça va boy na biso so na kité na Congo ne asita dépina c'est mes autoboga vraiment question sous karara donc na ambiance ka ya émission par exemple Mikolo na moni style et communauté ko changer dans la tali souté comme presque ma émission mi on la présent Félix Oisé mon bora hein mon bora pembera mon bora polele c'est comme si Olympis bagan moni betiti na yo yelelo a ezali pona papa lutumba voilà on la tabakandeni on est allé style moni on est allé style moni donc ezali tant on a ça na concert so on a été concert to bete pona ina ta bakante wana na yi pona makambi ya show yuza na ndako na ngai oui utala ngai vraiment bon na leti suba kasus donc non na ko la taper bagana ndako mais c'est une mission mususu on a zo ba pona papa ba tu vas comprendre yango ko ba kantsanga maboko na ngeza sukuna défaut nini yango wana boyela boye na éviter quoi c'est dire congolais bon eza tozana ezaleli ya monoko to lobaka français c'est ça tozana ezaleli mabelo ko la français mais faut comme on a noté ngana tambola presque bokili mobimba so ke na mamboka lokola ba Angleterre au moins na ba ba raisonner ndenge moko te mais na Paris mutu akosenga ba unitaire quand le tosenga na kina oh yo na poto senga moninga no unité ndeni na Paris au mona na Paris ni uzo mona ba buzo ba moiza na mamboka ba lokola français yangona lokola to lokola ki français yangona komela biso pe na kacha Congo to kama wana biso te vraiment buzo ba tozana ngoza monoko to lobaka. En tout cas, les bonnes choses ne durent jamais, dit-on. Nous sommes à la fin de notre émission. Président Félix Oisé, un dernier message. Na ba tunyo so balanzio, o ba sepelarana yo, ba koko retenir ni na passage de l'émission à l'élo. Et puis un conseil, na matanga ndenge tozo la programme, oza parmi bateau bazana côté à organisation ya matanga, o koko lo banini. Bon, ngai conseil bon parce que moni émission tout ça les bêtis. Oui. Et ça plus bateau bazana ba internet donc on a bateau bazana ba poto on peut landa yango bon na kini pe na Afrique pe bazana ba internet ba landa yango nazo bundaka ko na musala na biso moni lelo papa lutumba kufi papa lutumba ndenga ke wana to ba bina likambo ndenge ezali okozwa ka batu mingi na poto baso ba mawa bo pe beta ka beta na poto azo beta na poto te sozo ka mawa kwani ngai lelo bozo pebete kana beta la poto kana kufa lobi mawa nana lo balika mwa mabebe lokana na kola bien afandikani mais comment voulez-vous mututa ngazana bomoi donc bozo kipe ete soki na yoka ki par exemple attaque non pour na respect à bo papa bino ba jeune boko beta te sauf bana oké ah ba combattant to bato balinga ba concerter to banani mais lokona da yé pe bo pekisa ki ya beta te vraiment comment na bino ezali nul et tinate bon continuer kaka au pexaka to beta kaka te mais bino ne peut pas ça va te souffler te so ezalaki bino
lelo peut-être vivre terre. Moi je suis touché aux hommes. Mutu loko le mené à tel niveau comment il a santé. Nana iba ite kazaki na pacemaker. Aux hommes. Donc bacheyo appareil mo na motema po yi daka motema ebeta. Mais mutu ni mona ko zo sa suba vioté. Il fallait vendre kaka na pari wana bo permettre ya betaka pour azoka siko mbongo po ya ibaki musala musuti. Mutu loko la papa wemba. Tala vient na biso ekumani lelo tozo yemba yi. Mais bo permettre que beta na pari. Mais nga place ça na passe. Punition les reçoit même papa le tout. Alors celui matin ils en a poto au panza ya ils en a tina monte. Na miso na biso ça ne sert à rien. Muto tout a ebika avec ça concert na poto ngai na lobi yango. So za pona mama pona papa le tumba. Keba kake ko na poto kuna. Po biso totalaka na kake. Ezaka kake kaka. Ne to lobi kaka de moko na kufa kake ko beta. Lelo yo mama pona papa le tumba pona ni. Le mususu papa wana azangi le mususu azoke ne pe poto na ko banga papa le tumba okene poto na ko banga na ofana na yi. Beaucoup de gens qui boye, quel est le mot que bimaki boti na kota na ba détails exacts. Parce que moi si d'ailleurs maman qui l'a na zaki na poto. Na wiki azulu ba me mais makambo fo ba bongisa makambo nga moi ça zaka na poto ba kino ko attaquer pamba. Na papa fa banga ko attaquer moi si na. Oh di. Moko boye na ebité nzambe sala biso na poussière mabaya. Nzambe. Vraiment. Biso pena ba congolais tant comme na tour na biso abi mabele le souté poussière mabaya. Parce que c'est pas raisonnement tous ala na mozuma raisonnement moko. Comment vous quand les bâtonniers surtout kanda exception à la raté. Balobaka l'exception confirme la règle. Pour quand la bineuse la justifier, il fallait moi batouaz à l'exempter. Bon, bah monsieur Barbet na poto sauf papa Lutumba, sauf papa Bombeka, sauf papa Verkis. Tout le monde qui a bazo reconnaître on va papa na bango. Mais oh ya boyina na ba papa. Et puis ça on continue na ba chaîne. Ba chaîne mingi ba imbela na ba yina mama politique ta. Ça on lui poto mo matba ko beta sauf wa seka. Oui parce que na lia mo ngabila. Busa la bino ndingona. Ote bolobi na so na beta teko na ndimi na ngai. Mais beaucoup peksa mutu wala papa Lutumba te. Le long ndenga kufi boyo moni passe ça ngani nazo ko matanga mo ça na pari yani no. Matanga yani. Soki lelo ba vie na biso ba niboma ba kosangana ba kulutu na nga ba Dieu salemba ba vie popolipo ba vie ni so ba likuna ba vie na biso ya chanter monene vie na biso na ni Joski ba vie tout bazalika akona ba mafatiku ba vie tout ba yebi ba accompagner ki papa ou bien bazana ye promotion moko soki ba misende ba kosangana ça va mais soki za combattant ozoki le matanga papa Lutumba wana ke ba na kake parce que keba parce que quand on le barrière on est salamaka tout se fait la bisote puisque papa ne ngona fabanga pona mwasi na été mais moni maman kela na za kuna makambo bazolo bana bayo atakelenga mwasi pamba comment na papa ne ngona fabanga bino bana mike ah bangulu la biso vraiment oh comment bino bon mais baba on a poto et donc on a système bangulu mais baba lui qui la bino en tout cas ça passe hein ba combattre pour mettre en retard le cambo et donc ça est le remoi malamuté hein qui message à présent Félix Oisé quoi je sais pas il va rebattre ça pour tout comme déjà dans sous l'émission de la zone émission Mingi Betty merci beaucoup Betty Maseng oui voilà donc vraiment ndenge ouais mingai lelo na émission na yo oui na pesi ba ko le chaîne mbote voilà et là on sait pas na binoka ezali bocha kande ba titre ya bien dans tout cet élément il y a internet moni bocha titre mo ka po ya attirer ba tout ka batala ngaso ko minga kombo ba quoi déjà ba batala ba moni donc ils attaquent au monde o bocha titre mo ko bo ça dit que po ce qu'on entend batala titre na mo ils en ndenge bocha ki titre wana te wana na solo ba siko e pa ya batu ba tela abino émission na internet voilà et puis le quoi baton va faire na mingi na poto ba comme rappeler makambo na biete moni on a même lingala on est biso na ma faute il faut parce que nous allons passer notre temps sur internet na wo comprendre mon tasali faute en anglais ton en français mais na lingala lisusu donc vraiment donc bon ça va titre na bino bolo ba na makambo ndenge zali to solo li awa ngana fini motote ngai kanda na ngai zali envers bato o bazo peksa ba concert na poto sans exception moni pour ngale na zali wana donc eloko ndingo ne salinga pasi lelo pona likambo ya papa Lutumba oyoki bena mutu na poto peke en tout cas to sana ma wana ma nina ma fait bandaka so mutakufi lelo bozana ma wa c'est quoi te
so lobi nga na kufi bo nga kutu déjà c'est na kufa na déjà na zela ka ba kunda ngai donc so zo zela nga na kufa c'est na kufa déjà bon mona ateki na c'est na kufa déjà donc yelo ba ningo na donc na za donc d'accord na kotika ko sana ngo d'accord et puis bato bazo ninga te biso tout ça na biso na niveau ya poto musicien surtout normal awe ko sepela na makambo yo sala na poto te nga na zali musicien suka wa beta na Olympia depuis 2009 til le 10 ans. Comment beaucoup de gens entre parenthèses dans la carrière là. Si on a zalaki docteur, on a opéré pendant 10 ans, la bosse ni makamunyo sur le docteur. Si vous voyez pas monter. Mais heureusement tu continues à mettre un concert na kini, tu continues à péga composer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Président. On a pour ça, nous, aux Alana, nous. Mais l'évité, le gouvernement n'a pas soyé, et mes campés, au Tala Likambo, bah, musicien n'a pas soyé, bazonga, robeta, n'a pas au sala bien, et les équipes au matin culture. Mais là, on a l'émission prochaine présente, parce qu'on a comme musique, tous mes grands. Oui, et ça, on a comme gouvernement. Oui. Parce que même les politiciens, ils ont été à voilà. Si vous avez un gouvernement, surtout le gouvernement, si vous avez un gouvernement, vous êtes tranquille. Voilà, tu relèveras l'émission prochaine, mais président, merci na réponse au salut surtout na ba journaliste, au batara ba titre ma benga na yebi que nga na kuna te pour émission tout ça na président il est kana ki na CBS place na sala que les cas personnes na Congo pour place na sala en internet tout titre ya bien mais émission est tellement grave. Donc, et talama ya grave, je pense bien, émission peut titre cas normal, bah le talango pour tout le makambo ezali l'essentiel. Merci beaucoup déjà au président Félix Oazegwa d'avoir répondu et d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup na directeur Senghor, merci beaucoup na maître Kula. Donc bateau paya bazara pembeni ya président Félix Oazegwa. Merci beaucoup na Lisa Ekofo. Merci aussi à celui qu'on appelle Omelette MC Papa Nafatia pour les images. Bendicap, de gros bisous à vous. Congo Bilili toujours. Tant au monde à Koto Congo Fatia TV, Congo Bilili TV. Tout au monde à Koto Canal Future News, Canal Future One, Papa Dav Mubama. Tout au monde à Koto Yo, Betima c'est un Congo Promo Télévision. Tout ça Moussala pour et puis tout ça on a une norme au Esengeli. Merci beaucoup à la joie de Pichuna depuis France. Merci maman Méline Zemba depuis London. Moi c'est à papa tous Pépé Liambeto, maman Alike Lemba, John Lubila depuis les États-Unis, l'exceptionnel Many Exit. Salutations à ma belle la joie de Pichuna, beauté plus l'argent. Nakata France voilà. Des gros coucou à vous et je pense aussi à ma belle Esther Mumbana depuis Colorado, champion Kayembe, Blaise Kava depuis Kenya. Et pour finir, de gros bisous à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, et bisous à ma fille Joyce Davline. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain numéro de cette émission. À la prochaine. Bye. À plus. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olumona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.